Le révérend pasteur Gustave Ambenzi, Yazali Bongo Ange, ya Église Lumière et Salut des Nations, LSN Namokuse, Yezami na numéro 1597, ya Avenue des Trois Martyrs Batignolles, na Brazzaville, Boye Bake Azalaki au four et au moulin, Mokolo dimanche 21 septembre 2025, Oyo, na deux grands cultes, Yezalaki bel et bien au rendez-vous, Awana LSN, Yaliboso, na Ngonga ya 7h, P2e culte na Ngonga ya 10h Gingon, Bondi Melanga que le pasteur Gustave Ambenze asonaki trompette na ndenge ya kosaranate na thème ya motu ya mingi oyelobi qui nous attire ses malheurs. Oyo azwaki bongo na mukanda ya Jonas chapitre 1er verset 8 nyonso elekanaki kitoko na ndenge ya kosaranate po libota na nkolo nzambe bazalaki tellement ya kopambolama na nzela ya mateya oyo. L'onction que tu portes, si tu l'exerces là où Dieu t'a pas envoyé, elle n'aura pas d'impact. Si tu l'utilises sur un autre terrain que Dieu a défini pour toi, tu peux échouer. Quelqu'un m'entend? Lève-toi, va à Ninive. Beaucoup de gens échouent. Même les ministres de Dieu. Dieu t'a appelé, mais il faut lui donner la précision. Tu m'as appelé à quoi? Et je dois aller où? Quand? Les raisons de l'appel. Où tu dois l'exercer? Et quand? Si tu te lèves avant le temps, tu peux échouer. Tu te lèves après le temps, tu vas aussi échouer. Il faut te lever au temps convenable. Parce que tout appel répond aux besoins d'une saison. Avant toi, il y a eu des gens. Après toi, Dieu a réservé. Il y a 7000 qui attendent. Donc ne manque pas ton temps. Ne manque pas ta saison. Alléluia. C'est pas celui qui est appelé qui détermine son champ d'action lui-même ou le moment de se lever. Non. C'est celui qui a le besoin, qui sollicite la grâce qu'il a mise en toi. Lève-toi et va à Ninive. Et quelle a été la réaction de Jonas? Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Non. Réponds d'abord. Pourquoi il devait aller à Ninive? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Et crie contre elle. Ah oui. Quand Dieu envoie un prophète crier contre une ville, c'est que Dieu veut sauver cette ville. Dieu ne peut pas te parler s'il n'a pas envie de te sauver. Dieu ne peut pas te réprimander s'il n'a pas envie de te repêcher. La correction de Dieu, le châtiment de Dieu, on dit amen. C'est en fait l'expression de son amour. Quand Dieu veut vous sauver, il vous envoie un prophète. Pas pour vous cajoler, mais pour crier contre le péché que vous commettez. Pour vous dire d'abandonner le mal. Mais qu'est-ce que nous aimons aujourd'hui? Qu'on nous conforte dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Qu'on nous donne une parole qui nous laisse à l'aise, qui nous laisse dans notre confort de péché. Mais le prophète, il vient pour crier le mal. Va crier contre cette ville. Pourquoi? Car sa méchanceté est montée jusqu'à Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc c'était un peuple de méchants. Or Dieu ne désire pas la mort du méchant. Dieu ne désire pas que tu meurs dans ce que tu fais. C'est pour ça, bien aimé, que Dieu nous parle parfois sévèrement. Il faut être dans une église où on te dit ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Amen. Où on te dit tu n'as pas le droit de faire ça. Pas une église où on s'intéresse seulement à ta poche. Pas une église où on a besoin de ce que tu apportes. Ton salut, bien aimé, c'est plus que ton argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et je plains parfois, je nous plains parfois, nous les hommes de Dieu, où on peut acheter l'évangile d'un prophète. C'est-à-dire, on peut te fermer la bouche avec une enveloppe. Que Dieu m'en préserve. Je dis que Dieu m'en préserve. En tout cas, je n'ai pas jusqu'ici, par la grâce de Dieu, permis à quiconque de museler, de fermer ma bouche. Je garde la liberté de l'évangile dans ma bouche. Si Dieu t'a envoyé pour être comme la veuve, comme la femme tsunami, tu donneras. On ne te forcera pas, tu donneras. Mais ne compte pas sur l'homme de Dieu pour changer son message par rapport à ta poche. Jamais. Jamais. Parce que c'est une responsabilité. Va crier contre cette ville. Les gens arrivent à l'église tels qu'ils sont, mais ils n'ont pas vocation à rester tels qu'ils sont venus. L'évangile doit transformer des vies. Est-ce que quelqu'un entend cette parole, bien-aimé? Après prédication, un moment merveilleux ya maombi ezalaki au rendez-vous. Mutu nyonso après avoir koyoka mateya bango tu bazalaki très motivé pona kosambela na tina ya koluka kobebisa ba malheur oyo bazali ko vivre et surtout ko détruire source de provenance na yango. Yo pe motolandi biso na nzela ya etando tika ete nzambe ya Gustave Ambenze atalisa yo source de provenance ya ba malheur oyo zali ko bika pe apesa yo makoki ya ko détruire yango oyeba pe ko vivre bolamu ya nzambe. Depuis le 15 mars 1983, née Église du Dieu vivant et Zalaki fondée par l'apôtre Yandi Jacques Sikatenda, Oya Zalibongo, papa ya le prophète des nations, Nema Sikatenda, Kasina année 2005, Nzambe na likolo a décidé kibongo kozwa molimo ya mosali na ye, l'apôtre Yandi Jacques Sikatenda, Nayango, Kobanda 2005, Kino na moya lelo na 2025 oyo, 20 ans mokoka, sima Liwaya apôtre nde le prophète des nations Nema Sikatenda bakiselaka ye toujours l'homme de Mamulaka azali kokumbela masolo ya communauté avec impact pe idéologie musale ezali kosalema na ndenge ali kokuma te talatina. Après service Mounene, il y a 3 jours de jeûne et prière. Oye Salemaki du 19 au 21 septembre 2025. Oyo, avec le concours Yaba homme de Dieu puissant, le Kola, apôtre Ntingi Makambu Patricio, apôtre Florim Pangi, pasteur Evan Nasena, Naye Moko Ote Yamilulu, le prophète majeur Nema Sikatenda, Boni Melanga que réussite et Zalaki au total avec l'aide du Seigneur. Nayango, Moko le dimanche 21 septembre 2025 et Zalaki Bongo consacré na commémoration. Il y a 20 ans, il y a Liwa, il y a apôtre Yandi Jacques, Yango et Tuluku Monene ya Batubaki Taki Awa, na commune Yansele, pour na participer na cérémonie Monene, il y a inauguration, il y a mausolée, il y a père, apôtre Yandi Jacques Sikatenda. Brosimba peweba que coupure ya ribbon symbolique et salemaki avec impact pe idéologie par le secrétaire général ya communauté pena tournaye la bouche autorisée de l'Éternel. Le prophète des nations Nema Sikatenda a déposé qui gerbe de fleurs naye kaka ndenge zalaka pena maloba naye liboso ya foule ya batu oyo batondaki awa. L'homme de Mamulaka a talisi que yende azui relève ya papa qui no mokolo yeso akozonga. Message clé il y a 20 ans, on a Deutéronome chapitre 34, versets 7, 8 et 9. Bible dit Moïse mourra à 120 ans. Il avait encore la vision, il n'avait pas perdu sa vision. Et il avait la vigueur. Et ce côté, Thomas, c'est a Koufi, trop jeune. Il avait encore sa vision en place, il n'avait pas perdu la vigueur. Alors, c'est un message clé autre compagne qui est prophétique, qui a tiqué la vision, fait vigueur wana. Oh il fait ce multiplicatif de tout temps dans la et là on a la bourre yango wana pamboli nzambe pour la présence de la personne dans nzambe. C'est pas nous sur ça pour ça pasteur Eva apôtre Florent Pangi
et archbishop Tingi Angola. Zamba Pambola Milipina Bana, Zamba Resso Massoutien de près et de loin pour la Pambola. Amen. Merci beaucoup. Bosimba pewe bake tellement apôtre Yandisaka azalaki mutu moko ya boboto penza témoignage ekokaki kozanga te yoge logoyo Katenda zali moto abengamaki na Nzambe pe asalelaki Nzambe na ndenge oyo elongo bani lelo 20 ans après ngai nazali ko confirmer que Nzambe amikosaki te apondaki solo Katenda pe Nzambe apreparaki moto oyo akokitana na ye mwana na ye prophète Nehemi pe lelo oyo nazali fier ya kokutana na moto oyo Nzambe atiaki na place ya papa na ye pe akei liboso na mosala yango na ndenge esengeli mosala ekoli mosala esepanui makasi penza e lelo nakoki koloba kaka merci na Nzambe po atako longolaki mosali na yo trop tôt mais opreparaki moto oyo akobi na yango na ndenge elongo. Merci beaucoup, papa. Ah oui. Nanyango alobaki que le prophète des nations ne masikatenda kokoka makambo yo te boye biselangaye que aza komi kosa penza makasi po 20 ans plus tard l'homme de Mamulaka Yeyo a maîtrisé communauté na climat moko très calme climat moko ya kimia veut dire musala eko salema pe eko monono na miso yona nyobo l'homme de Mamulaka ayaya tika distraction ko. Peuple de Dieu, awa na baruti tabernacle oyezwami bongo na avenue paroisse na quartier Rigini plus précisément na commune ya Lemba boni melanga que bazalaki tellement béni na ndenga kosakana te mokolo ya dimanche 21 septembre 2025 oyo avec l'intervention très convaincante ya l'homme de la parole le révérend pasteur Jean-Pierre Ngobo oyo a méditaki na mukanda ya évangile selon Matthieu chapitre 11 le verset 28 et 29 na kolobela sur le repos. Bosi mapebwe bake. Pasteur Jean-Pierre Ngobo alobaki na molayi mpe na mokuse pona kolimbo la malamu le repos ezali nini nani yango akoki kozala na repos lolenge kani moto akoki kozwa repos peti na nini esengeli na moto azwa repos nyonso elekanaki kitoko kaka ndenge bokoki komona na bilili. Yokanga. Écoutez-moi. Pourquoi Lelo bisoba chrétien. Pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens? Tomi bengi ba chrétien. Nous sommes appelés des chrétiens. Mais tu as toujours déçu. Mais cependant que nous sommes toujours déçus. Parce que nous avons mis notre espoir à d'autres personnes. Tu vois un homme? Tu dis que c'est lui qui est saint. Mais quand il commet une erreur, tu tournes le dos. Non, non, ce n'est pas fini. Ta vie est entre les mains de la personne qui t'a envoyé. Tu es déçu parce que tu t'es confié à ton prochain. Mais si tu avais cherché lui, que tu puisses marcher avec lui, tu ne seras jamais déçu. Il n'y a pas un homme de confiance pour moi. Seulement c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus. Frère et sœur, je suis venu pour remettre chacun à sa place originelle. Il fallait que la personne soit là, puisse être dans la volonté parfaite de Dieu lui-même. C'est pourquoi quand il commet quelque chose, non, tout le monde ne sont pas pareils. Dieu a permis que tu puisses trouver ces faiblesses-là pour que tu puisses retourner à lui. La plus grande bataille jamais livrée
Paragraphe 63. Maintenant, ne manquez pas ceci. Quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Alléluia. Amen. Quand cette grande bataille s'est engagée au ciel, et quand nous nous sommes venus, cette bataille a été descendue sur la terre. Mais il fallait que puisse prendre une place, un lieu commun pour ces combats. Frère Branham a dit, cela a choisi la tête, l'homme. Tes combats se trouvent dans ta tête. Le raisonnement. De pensée vulgaire. Même comme je suis ici. L'autre est là, pense à mal de moi, de ce que je fais. Cependant que tu ne connais pas le programme de Dieu sur moi. Tu peux penser sur les erreurs de pasteur Carlos. Mais quand tu es en train d'appeler Carlos, il le purifie, il le sanctifie, et il élève. Aujourd'hui, même si je le rencontre, je ne peux pas l'appeler petit frère. Parce que après avoir kolanda mateya na boke binyoso libota na nkolo moto na moto asosolaki ete vrai repos ezali nulle part ailleurs kaka kati na nkolo Yesu Kristo bonimelanga ke bango nyonso bazwaki bongo mokano ya kolanda nzela na Yesu na ndenge ya solo mpo na koyeba kozwa bopemi ya solo oyo ezwami kati na nkolo Yesu etikali kaka yo moto ozali tanto plutôt tika koyenga yaka epai na nkolo Yesu ozwa vrai repos. kolandisama na maloba na ye gouverneur de la ville-province ya Kinshasa Daniel Bumba kobongisa pe kotia propriété na ville-province ya Kinshasa awa tozali na commune ya Limete précisément na 12e pe 13e rue poids lourd botala ndenge bazali kobuka pamba te esika oyo balobi ete ezali nde espace ya Onatra population ekoyi kovanda wana te espace oyo ezande ya leta kasi na kokoma na biso population bafandaki kimia te balelaki pe balobaki ete esengelaki gouvernement avertir bango avant ya koya kosala boye po ya boye esungi ata mukete bakosuka wapi bakokende wapi ba perdre mapangu na bango en tout cas esali pasi makasi komona population bazali kolela kasi likambo bazolela eza nango pe logique po soki totali bien espace ya l'État eza ya population te bosimba pe boyeba ete tomonaki présence ya ba autorité o bazalaki wana tomonaki ministre provincial d'environnement Léon Mulumba azalaki wana na nyonso population baleli pe ba expliquer boye na micro ya identité chrétien avandi ambuleve 30 ans avandi po awa boye tozwaki pamba te bayaki batekele biso lupango oyo tosombi totongi ba porte pe tovandi bana ngai pe baboti obele awa po sikoyo nde bayeko buka biso fale bayebisa biso avant bayebisi biso eloko moko biso tokosenga kaka na population yambo ya kosomba lopangu to pe kotonga esengeli kosasire na esika ozosomba po na koevite ba perte ya boye eza malamu te po place ya l'État eza kaka ya l'État awa siko Onatra a récupérer espace na ye bokosuka wapi oyo nyonso ba conséquence ya kozanga koyoka kozanga kosassurer na esika ozosomba pardon population bozalaka prudent po na makambo ya boye.
chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na New York na États-Unis d'Amérique mokolo ya dimanche 21 septembre 2025 pona ko participer na 80e saison ya Assemblée générale ya Organisation des Nations Unies. Boyeba ke tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki accompagné na première dame Denise Nyakero pe na quelques ministres sectoriels. Kasi esengeli na biso koyeba ete chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé na activité commémorative ya 80e anniversaire ya ONU. Mokolo ya lundi 22 septembre 2025 na siège de cette institution sous thème Mieux ensemble. Nayango boyeba ke esali plus de 80 ans service ya kimia, développement pe droit humain. Na nyonso bosimba ke sommet ya ba chef d'État pe gouvernement ekobanda mokolo ya mardi 23 septembre 2025. Ancien ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba azali nommé directeur général ya Société nationale d'électricité, SNEL na Mukuse. Kasi esengeli na biso koyeba ete nomination oyo esalemaki na ye moko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo nyonso pona koluka kobongisa mayetali courant na République démocratique du Congo. Tika ete mosala esalema kitoko pamba te population bazali toujours na besoin ya lotiliki ezali moko oyo ezali pe ya motuya po na population. Grand rendez-vous à ne pas manquer. 4 jours de la grande convention des fils de Jacob. Déjà en cours de téléchargement, Awa na ACK Bandal, chez l'homme du retour à la parole, l'évêque Pascal Mukuna Mpakalingomba. Kobanda le 2 octobre, Kino le 4 octobre 2025, et Kozala Bongo après-midi, veut dire de 16h à 20h, et Bongo dimanche 5 octobre 2025. Wana et Kozala Sombele Soukabisanga, na avant-midi, veut dire de 7h à 12h Ngingon. Viens voir, ne ezali bongo, thème central, oye kozala bel bien exploité, bako kundola yango malamu, par les éminents hommes de Dieu, les hommes de la profondeur, le kola, le pasteur Gédéon Mouidi, pasteur Bali Bambi, pasteur Kade Kabengele, pasteur Roy Kassanji, pasteur Daniel, pasteur Freddy, bako zalawana, pona kobeta ngonga na kolo nzambe wa likolo, kaka ndenge zalaka. Ndeko ya Congo Kinshasa, pe ya Congo Brazzaville, na zali koloba na yo ndeko na ngai, soki okenda kuna esimba nango te, na zali kobengisa yo awa, na assurance nyonso, yaka na mikumba na yo, yaka na makambo ezali kotungisa yo, po, Nzambe ya Mukuna Pascal, atikala jamais raté. Adresse ezali kaka moko. Tozali bongo na commune ya Bandalungwa na avenue Mavungu numéro 5, référence. Soki kaka okomi na maison communale oza mobimba. Conevac 2025, Convention évangélique des vainqueurs du Haut-Katanga et bandit des Amokolo. Il y a dimanche 21 septembre 2025, Oyo, et Kokende Bongo, Kino dimanche le 28 septembre, Mikolo Nyoso, Kobandangonga 14h Ngingo, Kino 19h30, Awa, na centre d'évangélisation charismatique, Assemblée centrale ya Lubumbashi, Oye Zomi sur avenue Les Bambi, numéro 9 na quartier Kimbabwa, na commune ya Lubumbashi, chez monsieur l'ambassadeur du Christ, le révérend pasteur Emmanuel Ntumba, avec un merveilleux thème Oyelobi, une race élue. Bondi belanga ke, bako kundo la mama na likambo oyo, et pa ya basali na nzambe yanguya, lokola, le révérend pasteur Anakle Kabalou, Bill Dozer, le révérend Fernand Kongolo, pasteur Léon Richard Ilunga, pasteur Josué Gaben Chinabu, pasteur David Nsabwa. Boya ebele, Nzambe ya basali na yenyoso oyo, akozala au rendez-vous, pona kopesa biyano na makambo oyo boko ya nango. Pamba te awa, Nzambe ya Emmanuel Tumba, jamais arata. Yabo epenzanga na zang, luvunu na yo. Jua kwamba Israël sous Josué
Israeli katika ulinzi wa Yoshua. Traverser les Jourdains pour atteindre Cana. Balikuwa kivuka Yordani kwa kufika Kanana. Josué a bâti l'autel dans le fleuve. Yoshua akajenga zabahu ndani ya mto. Et puis il est passé, il n'a pas mis sur l'autel l'agneau. Na akapita akutie pa ile mazabahu mwana-kondoo. Et arrivé au temps de Jean-Baptiste, fika mwakati ya Yohano Mbatizaji, sur le même endroit, paka pafazi moja moja, Jean-Baptiste a vu quelqu'un en train de venir aux eaux de baptême. Yohano Mbatizaji akaona mtu kuja kumaji ya ubatizo. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Akasema, tazameni mwana-kondoo anayetosha dhambi ya dunia. Je voudrais faire le même travail aujourd'hui. Nataka fanya kazi moja moja leo. Mais bien avant cela, lakini mbele ya ile, je m'en vais m'acquitter d'un noble devoir, celui de dire sincèrement merci à l'Éternel, naenda malizana na mapasho kubwa ya kusema asante kwa milele, le maître de toutes choses, créateur de tout, mkubwa wa vyote, muumbaji wa vitu vyote, qui a voulu que ce qui était un rêve soit concrétisé en une réalité aujourd'hui. Quand Dieu aime, wakati Mungu anapenda, c'est alors qu'il peut offrir la compassion. Jo pale anawezi kutowea mwenye anapenda rema yake. Vous ne rencontrerez jamais amutakutaka kamwe sur votre chemin la compassion sans l'amour. Munakutana na rema bila kutangulia kupata mapendo. Amen. 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 Si Dieu t'aime, Mungu akikupende, il t'envoie la compassion. Atakutumia rema zake. Et quand la compassion vient, na wakati rema inafika, c'est pour ton bien. Ni juu ya wema wako, bizuri byako. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce que vous me suivez? Muko nanifuata? L'amour, mapendo, c'est l'affection. Inakuwa ni mapendo vile ya ndani yenye uketo. Vous ne rencontrerez nulle part l'affection de Dieu. Amuta kutaka fasi hata moja mapendo yenye uketo za Mungu sans son amour. Bila mapendo yake. Là où Dieu aime, penye Mungu anapenda. Cybercafé, Jafar, votre partenaire pour la développement. Banakin, Banabraza, Ngayo déjà, M. Jafar, Nakata Kinshasa, Nena, Nosaki, Bino, Kinona, Zozonga, Wana, pour que tu aies au travail, tout bon, ça programme, Nabiso, il y a développé. Donc, la minute, comme vous Mona, Nazana Katia, Cyber, Nabiso, Tozo, préparer déjà matériel. Toza en pleine préparation avec les techniciens pour que tu aies la malam, pour la Royamba Bino, te permettre à ce que Mutuna Mutu Aya a participé à la condition ya malamu et puis tu imprimer accusé de réception tu PCOND au roya na herba résultat éco bima. La minute on a informé bino comme na loba jango déjà développerie et so banda le 1er octobre. Le 1er octobre 2025 développerie na biso ezo banda. Yango na to bengisi bino nyonso tout boyebi ngala senga mingi ba jeune o bazana besoin ba opportunité occasion yango na nzela ya développerie. Ba jeune nyonso tout o baza ba diplômé d'état, ozala oza gradué, oza licencié ou bien ozotanga après avoir un diplôme, occasion yango ya ko profiter obeta DV na o eki soki o gagner nzela ya kokene na DV ezali. Grâce à Cybercafé Jafar, programme na biso ya prise en charge o eko permettre bino ba o bozana ba moyen te na yebi ke ba jeune belé o bazana moyen te Cybercafé Jafar toza wana pona ko aider bino boyebi ndenge to na ko tika bandeko na biso na kati ya États-Unis grâce à prise en charge. Donc Cybercafé Jafar toza wana pona bino yango na to bengisa bino surtout bana chango mobimba totiela bino cyber na biso wana na quartier 1 côté à Massina na coin avenue Matankumo place nini restaurant DFC Zali toza pele susu na victoire place to bengisi bandeko o bazali zinga na Kasavubu ngiri yolo na o to baza koto wana cyber na bino ya victoire ezali na immeuble Mayalos to kangami na supermarché Galaxy. Tobo salite et na Kitambo magasin toza juste wana na droite ya shop Vodacom pona bana ngaliema Gombe Kitambo magasin
oya bino eza wana pe na bana ipen tozaka wana na kitambo magasin et tozali susu na rond-point ngaba bana rond-point ngaba boyebi place oyo tozali tokangami na banque equity ou bien en face ya finka et mpona kobosana te awa na kati ya bon marché au place ça plus de 20 ans avec expérience na biso yango eza ko permettre bino bozala ebele tant que ba gagnant et sans oublier bandeko na biso ya Brazzaville o tozawana na diagonale ya mairie ya Mongali na rue Basundi numéro 39 bis. Grand Temple, il y a ACK Wenze, Oyezwami, na numéro 1803, il y a avenue de Trois Martyrs, plus précisément na Brazzaville, et Zalaki envahi par la puissance de l'évangile, paix manifestation, ya Angouya, ya Molimo Mosantu, à l'occasion ya culte, sous le grand thème, Oyelobi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tiré na Mukanda ya Jérémie, chapitre 1er, verset 19, Oyezalaki bel bien décortiqué par l'homme de la parole puissante, l'apôtre Jean-Marie Chimungu, bondi melanga que lola ekitaki awa, nandenga kosaranate, le Saint-Esprit était au rendez-vous, et belé bayaki na balien, ya ndenge na ndenge, kasi nzambe ya Jean-Marie Chimungu, ayebaki kokangola bomo ya batebele na mayanga ni oyo. Mutu vi, mutu azokola siko, vi angoti, mutu azokola ti. Kokola na yo, okozala obligé kwa msalati. Okozala obligé au balati. Okozala obligé au botati. Siko bota sikoti. Luka musala sikoti. Wapi mabota? Santé compliquée. Lelo malade, lobi malade. Lobi kuna, lobi boy, lobi boy. Elonaki déjà. Et si elonaki, bazozela, balobi totika, ye wana akende siko. Semence nyonso, ya mulili ndeko na ngai, Nzambe atumbango. Amen. Basali ya bango musala, siko bafandi bazotala. Bazoloba nini? Bango bayebi ke simba te. Bango basi bayebi. Po baye baloni bakeyi. Bayebi ke kuna grenade kobeta. Koluka kobota akolukango. Musala akolukango. Totala soki akozu. Monaka o chef a famille lobby. Soki ngaite tokotala. Nayango, tozali kobengisa yo pe mutu oyo, ozali na mikumba ya ndenge na ndenge, ezala maladi eumeli, ezala libabe, ata ba mauvais sort, ezala balien ya famille, ndeko nanga ko hésiter te, yaka epai ya Nzambe, ya apôtre Jean-Marie Chimungu, okozwa délivrance ya bomo ina yo.